que Massina. C'est un rappel que les martyrs sont dans le babongo. Malgré que nous avons la Massina. Mais Sundoli la Massina, ok, martyr. Oui, nous Sundoli Massina la qui martyr parce que grands artistes. Azo beta. C'est le Moukousé, la cause à Ghané, c'est le Gola. C'est le Moukousé. C'est le Moukousé. Attendez, on va nous citer. Le 24. On a préféré, nous n'avons pas la coste. Vous avez la coton à Massina, pas la coste. Nous n'avons pas la coste. Vous avez sanité, nous sommes à tous la coste. Balobi, Malasa Waya, Yamakila, Fali Poupa, Babiende Aigle. Atiki tous les musiciens écart. La ministre de la Coste. Tellement ferré, à reconnaître que papa n'a été à Zalampanzina. Yo ozomi benga aîné de la famille. Oza mwana liboso ya ndako. Ba frère baza ba leki na yo. Siko leki na yo aza na événement munene pona nini yo yaya otele libaya. La Coste na musique na ya sika. Na musique na ya sika. Le 24 au Kendewa pour Zala ana Massina to kende pas faire. Na okende pas moi na maman Maria. Faire gola. Boba que le 24 yemo ko Zala wana. Pona kotala yemo ko Zala. Yemo ko Zala wana pona kotala ba service nyonso ya la police ne basa musala. Mais Bougumès ya Massina andimi la Coste beta pendant que muninga zo beta concert ya munene ça pona kosala kombo kaka to ndengini. Qui Bougumès a commis na kuna boya qui peut-être lettre basala qui ça qui bien té. Dans lettre je ne sais pas ça qui n'ont bien té. C'est ça que je suis en train de vous dire. Ça pancha mobondo bisone ça de mona kenenga ya ki la Coste aya boya beta changu biso bana changu to yebi ça pancha ba dia. Nga za na opposition, nga okene nini meeting opposition. Donc tu vas faire mes amis ça te lever les bien sana. Aza pena Massina bomoni ete. Avec ta concert à tes billets 5000. Tu vas pas Massina nyoso baza pour na ozela la Coste. La Coste aye baba diable. Bazo zela e. On bazo zela. Merci pour la concert à mon collègue Massina. Toyebi okenda aux États-Unis ba peso kutu ba billet mo bokenda na ngope toyebi te. Mais rapporteur moi comment les 30. Ça va pour le 24. La Coste. Melvin Beats. Bande kwa Congo, bande kwa Turquie, pona bakoli na bino na ba transfert d'argent, CMD multi-service. Sombele suka na bisanga. Baluki CMD na butu bakoki te, babimi na moi na masola lokuta. Ata kutu bazaka na posa barango. Ata kutu bazaka na posa ya myom. Ata kutu bazaka na posa lingundu. Koba sero bakoli mo bakato yango. Nani akufeli ndeko? Oyo yaki kozwa koli. Azate mupepe. Nani basilisi kolota te? Tangu na ba agence na bango bakokanga. Nde bakotimbela. Na CMD na récupérer Colline et outil Turquie. Balobi a ondé masolo. So boedi musala te outil kateto. Ngayo na CMD la Colline nga mobimba. Na za nga commerçante, biloko na nga outil ka Turquie. Ça CMD en tout cas mato. Qui chope libanda ezate votre na confiance ya Sirch. Balakin CMD multi service. Na kota ki mobimba, na bibi pe la Colline nga mobimba. Bonjour, aujourd'hui je vous accompagne dans les 5 étapes. Étape 1, l'emballage. Faites emballer votre colis par l'un de nos agents. Étape 2, pesez le colis. Ensuite, faites peser votre colis par l'un de nos agents. Étape 3, enregistrement. Attendez votre tour et faites enregistrer votre colis au guichet. Étape 4, destination. Indiquez-nous exactement la destination de votre colis. Étape 5, numéro de suivi et traçabilité. Vous recevrez un lien qui vous permettra de suivre votre colis. L'équipe CMD vous remercie d'avoir suivi ces étapes et à bientôt. Ce n'est que dans le dictionnaire que le mot succès vient avant le travail. Messieurs et dames, très chers abonnés de Congo Mokili Télévision, un grand merci. La confiance au tout Bopé Sarabiso, non du premier, ainsi que toute l'équipe de Congo Mokili Télévision. Lelo, Bomoni, Tobimi, Libanda, Yabanten, Nabiso pour pouvoir rester, mesdames et messieurs, à l'actualité. Tokita sur terrain, côté Ninango Marambozo Tambola. Alors,
avec cet même objectif, il y a qu'à informer Bino, il y a qu'à tenir Bino à la page de l'actualité. Mesdames et messieurs, fidèles internautes de Congo Mokili Télévision, nous dit premier Tokiti sur terrain. Pourquoi? Parce que le 24 juin, les alliés samedi, le lot aux alliés lundi, le 19 juin 2023. Mesdames et messieurs, les alliés début, il y a semaine, il y a date les alliés que ça la polémique entre les artistes musiciens congolais, c'est-à-dire Stade de martyr de l'artiste Ferregola, Jésus de Niance Motoya Yambo, et puis Stade Yamassina, Stade Véradon Yamassina, côté Ninango Didier Lacoste, My Foudre à Kobeta, et voilà, Bande Kotolinga Kito Kitatoyo ba tension ezanini auprès ya ba mélomane, auprès ya ba fanatique, auprès ya ba congolais oyo bazozela date wana, c'est-à-dire samedi oyo, et voilà toko kita partout to kende lelo objectivement na Tchangu, c'est-à-dire to ba nanjili ti Masina to kende romona même le bourgmestre ya Masina pona reçoit quelques informations pour to uti komona na butu alelo avant to la muka sur le toile, le bourgmestre a accepté et a donné la lettre d'admission. Il y a de Konabiso Didier Lacoste à Kobeta bien le bien na stade Yamassina. Et voilà, nous allons découvrir si c'est vrai tout au long de cette émission. Bandekobozala vraiment on a na Congo Mokili Télévision na minute au mutasa la maramba bozara Congo Mokili zara nondi premier. Un grand merci na partenaire na biso CM2 multiservice. Toujours continuer toujours aux l'ensemble na boss Crispin bandeko nyonso tout bazana besoin rotinda bakoli na bango ko banda Turquie tiko zwango na République démocratique du Congo bandero na ngai agence Zaliga Moko CM2 multiservice bandeko bazana besoin rotinda bambongo na bango na Turquie kotinda bambongo na Congo awa CM2 multiservice eza pona bino eza disponible pona bino. Alors tozo kende bandeko na ngai côté ya Tchangu ya Njili to kende kotala ndenge nini nango bandeko bakoloba to sala micro baladère na côté ya Tchangu to tala ndenge bandeko bakoloba, et nous allons revenir pour finir avec votre reportage de cet après-midi. Imak Makengo, un grand merci aussi à GNI Construction, Gelor Nondi IP pour construction. Pour na bandeko bazana posa ya kosomba ba parcelle de rêve na bango. Un grand merci à Pablo Kini, le grand déclarant, le seul et unique mutakoti stabilité na monde ya douane na kati Angola. Un grand merci à boss Cédric Teka motema ya Sarah et Aleda Teka na ebitena le landenge nini. Un grand merci à toi Papi Matalatala Matos. Toujours continuer toujours Fondation Beki de Mupoi, Fondation Beki de Mupoi, un grand merci à toi, un grand merci à Djibril Ndombe Casimiro, motema ya Nathalie Ndombe, papa na Claudia Ndombe, kuna na kati ya Londres bamemi batumia soto balingaka nondi premier Suga Baby, bébé formidable. Total Nanou, reportage et tozonga juste pour la continuité et pour clore cet reportage. Bonjour papa. On va bien? Qui m'est allé? Comment on a dit? Comment on a fils? Fiston. D'accord, fiston. Tokutio a on a Kimbuta et ça Tchangu déjà. Le 24 samedi on est au Loba parce que le lundi et Bandelia Makambu le 24 sali. Ferregola Robert dans le stade de Martyr, Didier Lacoste Robert dans le stade de Massina. Déjà, na ba concert mi balé ya mineno ezo beta pona yo ozora communication ya nani ezo yela mingi na matoi. Bon, on a ngai communication o ezo yela mingi na matoi. Oyo eyebani ezaka communication ya Ferre. Mais Didier Lacoste aza grand artiste. OK. Oyo eyebani monde entier. Yepe a Robeta na ndenge ya niveau ya Tchangu bana Tchangu oya osepela apusa na wana po ayoka yepe toke malembe communication ya Ferre za likolo ya Didier Lacoste ndenge yo lobi. Voilà ndenge komelio. Voilà ndenge komeli ngai. Mais la plupart o batonga na yebi. Bako se préférer que bakendeka pas Ferre kota zo beta na Martyr. OK. Pour wana ezali donc
journée wana na yebité batu misusu ba batu yo po okende no martyr ke masina ça ngapela okende martyr to nazo ba bongo malgré que naza mwana masina mais sundoli na masina ok martyr oui na sundoli masina na ke martyr parce que grands artistes azo beta oya yebani lisusu plus que non na wala ba même ça aza likolo ya Didier Lacoste dans faire aza likolo ya Didier Lacoste yango poni na est-ce que ça golois bon on va golois te mais on a mourir bonne musique conscient kaka donc na poussana na yo ka vraiment faire rigolo donc place à oningisa mabele bien solo comment on a Kombo na ngai ingénieur Benjamin le 24 on kende pas à faire to kende pas Didier Lacoste le 24 na préféré na za pas Lacoste hein ozala koto na masine pas la na za pas Lacoste pona ni oponi Lacoste bon na ozala parce qu'il y a za premier fils ya maison mère au fait na biso we azo yeba tellement ferré azo reconnaître papa na été azala mpanzi na ye oh d'ailleurs dans moi la maison mère mais pas la maison mère pour préférer Lacoste pour reconnaître Ranson et bobo il fait rapport à lingi na yo reconnaître te boye te ye moko pazo mi boya déjà te maye pazo boya papa biso pe bana to tiki bango dans les 24 ingénieur azane na masina na mwana limité maintenant ya pe na masina kapona yo Lacoste. D'accord, merci beaucoup ingénieur. Ndeko Mobali, bonne santé. C'est santé Itoro. Ndeko comment on a? Je reste Kabessa. Le 24 ben venez mes amis balé. Yo so pona faire, to so pona Didier Lacoste. Tes amis balé tes belé. Question ninga tuna na Didier Lacoste. Yo ozo mi benga aîné de la famille. Oza mwana liboso ya ndako. Ba frère baza baleki na yo. Ndenge ozo mi benga. Yazo mi benga te wera mutabisa ki kaza aîné de la famille. Wera mi bengi abengi aîné de la famille. Siko leki na yo aza na événement munene. Pona nini yo yaya utele libaya. Falo zela yo yaya leki asa événement na yo comme ça peut être yo. Siko place on ozo condamner Lacoste pas teli acheli leki na libaya. Acheli leki na libaya. Fallait pas faire leki na libaya aza leki yo yaya faux exemplaire yo kende wapi tenga aza na opposition nga okende nini meeting opposition donc lo ba yevele meza misato le vele wana aza pe na masina bomoni ete on réduit pas mettre le masina ba ne pas mettre le 24 donc so na uti na opposition na ve bailo bon ye mo ba besi mabe avie mais fallait dozara wana massa na ye ya clan wenge quel que soit moi ba guerre na bango mais il faut dozara pe mo dans opposition et tchepe libaya ne pas Mobali désolé bonjour père bonjour comment nous nande comment nga Moïse Mandala M Flash oui concert ya Ferré na concert ya Lacoste yango nde muto ça la polémique le 24 oyo tant que jeune olingaka peu musique okende pa nani bongo na yebi te loko Lacoste toyoka nini oyoka pa Lacoste oyoka nini yo debi Lacoste ayemela biso dali oyo debi Lacoste ayemba nzima moko boye te nayebi yango te nga nayebi ke nini na bina lifondene ya fe egolo le 24 bizorbi do tout ntango le 24 world da changu botika na bino Lacoste na masina bokiti na Lacoste amwana ta kona abeta le concert na municipal ngana ke na municipal ya Kuluna simba te mais balobi ba Kuluna ba zala te ba Kuluna ba yokani na municipal atangu jamais impossible world biso non sota world le 24 bolio nyonso tout tango balancele bala maluku bala mwamba biso nyonso ba golo to landa ba to landa fe golo bizorbi eza ebini samakasi oyo boya bala maison mère babi ba oya te pour faire raison reconnaître ngai na villageois ngana villageois makila ngana villageois makila Olanda fabricant na maestro azana de nanga batnanga bazana Bambola oyinda fabricant si pas même ba fanatique na ye na stade mabe do mabe mama sana baze belé batigra bazana do batibelé bazana do tigre inosbi a voyager na rebo bakena ba de ozala kaka singeza te so voyager bonga si na beni ya beni de tali ni che tali chaîne d'accord ndeko Mobali mbote
Bode. Le 24 au Kendewa pour Zala. Ah, na Massina, toi au Kende pas faire. Non, ok, pas moi, la maman Maria. Faire gola. Nino olinga oyoka le 24 na stade de Martyrs. Nga bona nyonso na lingaka na yoka ngo nyonso. Donc eloko ko boyeza te. Donc nyonso na linga ngoka. Ya solo. Ouais. D'accord, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, mais la Costa Tchelibaya a boy vraiment. Wa mwana na bisoti. Wa doyebi te. Wa mwana. Donc voilà nga ko fatika na yeka poza ne mwana. Ye mwana yebi place azaka osala mpiaka. Atate 100 francs ba ko na bola fa kutwa. Ya bola fa. Déjà 5000. Atika na ya fanda pale. Atika. Merci beaucoup, merci. Messieurs et dames, toza na Massina awa donc awa toza na Kimbuta. Toza na Kimbuta non du premier tozo tambusa micro baladeur. Mesdames et messieurs, très chers abonnés de Congo Mokili Télévision, nous vous disons un grand merci. Congo Mokili, chasseur d'informations. Côté Batuazo qui m'a affronté et voilà pour tomber à la source, pour vous donner vraiment les informations à la source. Donc, Kitty, dans stade Massina ndenge toyebisaki bino déjà depuis avant hier que Torozalawana parce que l'artiste Didier Lacoste nous donne les informations sur lesquelles un concert et Kozala vraiment bel et bien le 24 et puis tout le monde qui descend naé nengani nanga tambola qui de bouche à l'oreille yemo la publicité naé. Alors c'est à notre obligation il y a quoi accompagner artistes musiciens, mais est-ce que Didier Lacoste a vraiment permis, nous avons vu ce matin, une lettre à partir de la commune que le bourgmestre a confirmé le concert bien sûr de l'artiste Didier Lacoste. Voilà, tout ça directement dans Moko. Il y a Bandeko, oh, Basalaka, au point de bourgmestre, Moko, il y a Bandeko, Bazo encadré commune, il y a Massina. C'est avec lui, M. Didier, que nous allons parler un peu sa vision, la confirmation vraiment ce qui Didier Lacoste a Kobeta et ce qui a Kobeta commune Yamassina et zo se préparer pour recevoir l'artiste Didier Lacoste. Monsieur John, yo ozali parmi les gens qui travaillent dans la commune Yamassina, n'est-ce pas? Si. D'accord. Voilà. Didier Lacoste, poto banda directement l'information, artiste Almatissi Banderole, comme quoi à Kobeta vraiment le 24 Oyo, c'est-à-dire samedi Oyo, na stade Oyo Yamassina. Est-ce que l'être et outil Kobima sur la toile et ça vraiment confirmation en commune que l'artiste est admis il y a qu'au prester le 24 A? Oui, monsieur le journaliste, merci na Motunia. Nous allons parmi les gens, il y a la commune patriotique de Massina. Ok. Nous allons Sima, il y a Boukoumes, Nabiso, Joseph, Chico, Katoum. D'accord. Didier Lacoste, Ayaki, Atondisaki, P a remplir qui fiche nyonso Oyo, Boukoumes, P commune Massina et Sengaka. Alors, Boukoumes a commune Massina, attendaki lettre comme il faut. Et à cause de la Moussalate, l'idéal est à loi. D'accord. D'abord, avant de signer Mukanda ya Moutou, après cette autorisation, nakati ya mabele na ya Massina, et c'est un capot attendant Mukanda. D'accord. Attendant qui Mukanda ya Didier Lacoste, ils qui demandent na et à Monakiango, ils ont un problème ité. À Tindaki, Didier Lacoste a que nous coûtons dans deux départements. Ok. Oyo bazana kati ya commune ya Massina. D'accord. Pour permettre Mukanda na ye et à la signer. Ok. Pour avant y à signer, il faut normalement service wana ba salamisa na bango. Faut permettre à remplir les conditions, il y a un service surtout à remplir nyonso, à qui na secrétariat, à qui okutana na ba conditions au ya commune, pe asuka ayokutana ye moko Boukoumes de la commune, au ezali monsieur le Boukoumes Chico Katoumi. Ne asinaki Mukanda ya Didier Lacoste pour un concert il y a le 24 à la commune municipale ya Massina. D'accord. L'artiste Didier Lacoste, c'est un grand artiste de notre pays. Et
concert wana toyebi comment tension nango eza likolo deux grands événements, c'est-à-dire il y a stade de Martyr et puis il y a stade ya Masina. Ba tension eza tellement likolo bandeko balingi bayeba bozo se préparer ndenge nini lokola si vous permettre sécurité eza ndenge nini yango, est-ce que commune boza capable ya ko surpasser les deux tensions et ça le 24. Non, côté là, comme moi, on passe. Nous sommes vraiment bien dirigés avec le bourgmestre qui est très fort. D'accord. Le bourgmestre ne dort même pas. Okay. Il est là en train de côté les mélas. Ba circonstance nyonso oya mabeza ki na commune Masina. OK. Parce que yemoko azali mwana Masina. D'accord. Yemoko akoli na mbala maniangu, yemoko matiba train ayebi ndenge. Dali bazwa mwana ya Masina yemoko ba pesi poste wana po ayebi ba secteur nyonso. Oui, ouais ayebi parce que yemoko d'abord place à koleli. C'est pas donné à tout le monde. Il y a koleli pena na kati ya Chwenge. OK. Na kati ya Chwenge place à koleli. Alors ayebi toutes les stratégies nyonso o elikaka na commune ya Masina. OK. Vraiment mais c'est Chico ala la raté. Il est en train de travailler pour vous dire que même Ingaï Lelo na la côte na 3h du matin. Ah bon? J'étais avec le bourgmestre lui-même na kata mabele. 3h au Télémi. Oui, au Télémi parce que yemo kaza au Télémi. OK. C'est ça qu'on a sentir à mon conduit pose à la toujours na travail, pose à toujours dans sala musala. OK. Alors côté wana bon nous pas cité, dire la cause c'est comme déjà bourgmestre a signé comme document na côté sécurité on a passé. Est-ce qu'il y a un nombre limité de personnes au binom bozo zela Didier Lacoste à parce que au fur et à mesure, il y a peut-être débordement peut au Salem. Il y a un nombre limite, il y a bateau, à Salandeng et à Ling. Le problème c'est quoi? Municipal, ils ont un nombre de bateaux au Bakota. Combien de personnes limite? La municipal, plus, c'est plus de 2000 et quelques. OK. Ou bien 2000 ou bien 3000 personnes au Bakota dans la municipal. D'accord. Pour la sanité, même stade Tata Raphaël, à tout nombre de personnes, va déborder. D'accord. Parce que quand on est allé star, alors nous ici à la commune de patriotique de Masina, en plus dans le stade de Masina, tu habites que tu as limite. Non. Le problème c'est que nous sommes en train d'assumer la sécurité pour que tu aies bousobé dans le municipal. Parce que beaucoup de gens yemoko, le 24 yemoko au Zalawana. Yemoko au Zalawana pour la service nyonso ya la police ne basa musala. OK. So bi que ba policier ya commune Masina basala raté basala musala. Pour vous dire que beaucoup de gens yemoko Zalawana bango za accompagner aza monta biroté. Lui d'abord ne veut pas aller à biroté. Batebele so moni que la municipale va déclarer peut-être un document va signer parce que beaucoup ça a trop libanda par rapport à bureau. Ce qui continue à bureau ça qui a vu un document va dire que signer papa abimi pa kotala ndenge nini commune patriotique de Masina les allu ko évoluer. Parce que to lingi kuluna te to lingi des autres te to lingi engenga to travailler to za la liste likolo ya liste. D'accord. To boyi réputation ya changu ndenge bebaki et beba lisusu. C'est ça, parce que ceux qui descendent sur terrain, et ça justement, tant qu'on a tout mis comme sécurité, parce que les informations circulent boycottement, il y a concert et pas dans la machine, comme quoi, la coste, tout ça là. Il y a un tour, il y a tous à la vraiment, nous sommes à cause de réticent, il y a un concert, peut-être machine, et qui cause un débordement et qui cause insécurité tout ça pas bateau baroya da yomoro le bango na mato ya bateau ba yokake ba banga koya concert tepo maramnya surtout ça bien protection ça. Mes frères, je vous assure, je suis en train de vous assurer et que la commune patriotique de Masina qui est dirigée par le bourgmestre Joseph Katumbi, alors il est là en train de travailler pour le peuple. Lui-même à Lobango que non, je travaille pour le peuple. Rien que le peuple. Nous avons un problème parce que déjà sécurité est à ma casse. On a des ordres. Parce que sécurité au Ezawa na commune Masina to bandi par Mayanjili tina suka place limite oyo beaucoup mais ça allait ko diriger. Et bah que sécurité zali bo banga na binoté bato likolo ba konzi boya concert comme vous voulez parce que le commune patriotique de Masina est bien sécurisé. Beaucoup de Azawana, Azotala et Koloté. Il est là en train de travailler pour tout le monde. Il est en train de mettre, tant aux yeux déjà contrat, aux yeux contrat. Le bas peut-être un événement comme le lobby. Il y a des gens qui sont en coulisses. Je profite de l'occasion de vous informer. D'accord. Il y a des gens qui viennent en coulisses. Il y a en coulisses, ils ont salité, ils vont boire quelque part pour finir beaucoup. Non. Oh, ils ont seulement déjà. Mais je vous dis clair. Nakata commune Masina,
tolingani te d'abord biso bakongolais tolingani te toyebi te fati alongwa likolo mpo ya kobongisa mboka ou bien kaka biso mo tokobongisa mboka ngo parce que biso mo toba na mboka tobongisa Boukoumès aza wana quand il sort en train de travailler il y a même des mamans de Wendiro bazana simba Boukoumès ba sa musala yemo ka simba ka pa moi je vais même vous montrer les images je vais vous envoyer même les images a simba ka pa a simba ka bourrette a simba ka kombo yemo ka sa musala na bato à tel point que awa na commune Masina net na municipal awa eza na bato ba ndeko lala na kata municipal o Boukoumès alobi te apesi bango misala les censés pas aura 10 francs bazana ba sala nettoyage il y a terrain oyo ezaki négligé bien sûr ezaki négligé quand le Boukoumès ça y est ndé atali ba parti nini oyo ezaki négligé ndé yango moni apesi aboyi kozwa bato mususu azuka ka bana ya mabele apesi bango musala ko basala musala mais tomoni déjà musala zo sala ba tomona bandeko ba olongola ba matiti bazo sala musala pour la propriété ya stade mais pourquoi bandeko musu bakoyi kokota kaka na idée ya Boukoumès te pour na otombola Masina papa toloba ngo toujours et que biso moko tolingani te au lieu o mema buzoba au lieu o mema loba ya mabe c'est mieux kota na musala. Est-ce que vous soupçonnez la main noire derrière tout ça? Bien sûr balobi toujours que il n'y a pas le fumer sans feu. D'accord. Nous tous nous sommes des intellectuels. OK. Jamais on remonte à milinga sans monter en assez. OK. C'est qu'il y a quelqu'un parce que Moutako va attendre na kuna bimi balamoko ayo ça les locaux. C'est qu'il y a quelque chose qui est derrière. Mais moi je profite directement l'occasion de dire à la personne en question et que au lieu au sala buzoba c'est mieux sala musala. OK. Tu as besoin de fatia lobby to sala ne musala. Au lieu à koluka au ridiculiser, au critiquer bandeko mususu, c'est mieux to sala musala. Simba Pau, Simba Congo, Simba nini nyonso ko Simba to longola salité o eza na katia mboka na biso République démocratique du Congo. Merci. Merci, le message est passé parce que nous parlons culture. Bandeko ba meki ko luka osala moi critique. Babi Boukoumès Kalam aboya ki se leo abeta concert na ye parce que Fali azali robeta stade de martyr azali concert en monene. Mais Boukoumès ya Masina andimi la coste abeta pendant que muninga zo beta concert ya monene ça pour na osala kombo kaka to ndengini. Le problème c'est quoi? Bango bazana Kalam. Boukoumès a commune à Masina, Azaya Masina. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé de ce côté-là. D'accord. Normalement, les autorités en place batangana mukanda. OK. Jamais une autorité peut accepter quelque chose sans attendre mukanda. À mon contenir ya mukanda botindelier. D'accord. Ce qui Boukoumès a commune à Kuna Boya qui peut-être l'être basala qui est bien té. Dans l'être je ne sais pas qui n'ont bien té. C'est ça que je suis en train de vous dire. Boukoumès a accepté quitter. Ba kondi ba signer ka bisigner tunazate. Ba pesa ka ordre te bi pesa. Pour biso to mona ki auto finga intel mo kondi. Non. Il est en train de travailler. Pour que a travailler mieux, les autres n'a pas tangana mukanda na yo. So mukanda na yo ezali ki bien. Respecter la norme nango. Arotina yo OK na ba département o esengi ba ça pas peso autorisation. Là de ce côté là vraiment je vous dis est clair et que ba konzi ba zamba problème té ba problème ou t'arrête pas na biso moko. Merci. To kutio vraiment. Nakata terrain. Ebino mabele o ya mabele na biso. Mabela lei. Mabela lei tu mettre charge à chango. Aya ki va beti tout na terrain municipal Masina kotala pe ba mettre bandeko na ba mettre be bazara o ba simbi municipal ba simbi chango. Voilà. Bazara na bango. Bazara na mabele. Ba mettre ba kota ko mettre ya. Mettre bikam atambola. To suka la palette mais tambola ko ba ne mabele. Ko ba ndeni ma tambola. Alors maître boza de ami balé boy bisabiso concert est-ce que concert wana bozo zelelango très bien est-ce que concert à Lacoste bana Masina boza mobilisé pour nous recevoir Didier Lacoste? Merci beaucoup na parole. Concert les kanango bien pour bato baloba trop pour na bato baloba trop pour na mabele pour na municipal pour babuka baya yo balala OK baloba mabe baya na basala boy basala zo ne basala te ba ko c'est la ba talent va on est baba propre so de baloba buzoba baloba si buzoba de sécurité a bien eza wa ya na loyenge wa loyenge a ko ça désordre awa akokuta nango to bese lo ba maté et ki nango ben. D'accord, voilà.
Makambo ekende bien. Alors, Ndeko. Bon. Ndeko, poussa pour le bala micro. Message nini bon pesa na bandeko oyo bazo banga koya kosera Didier Lacoste. Est-ce que Didier Lacoste yemora ça qui descend out? Lacoste tuzalaki na municipal bana changu bayaki batundaki bamonaki asulaki bien seke nyonso pete mpona ye oyo nyonso ya mabe ezaki biso badiable nde bakolo municipal tozalaki na ye biso nde bashaki tomona Lacoste tanke artiste na biso ya mabele toakutu na azele maboko ya fongola na mpona badiable sans frontière tosepela makasi mpona artiste Saponcha mobondo biso nyasa tomona kende ngayaki Lacoste aya boabeta changu biso bana changu toyebi saponcha badia. Est-ce que bana changu ba ozela vraiment Didier Lacoste? Biso ne ba ozela tozela za po biso tozali tokamye ba ozela ona babela changu biso ne ba ya monde bela changu Zere mukuse Lacoste akane seregola zere mukuse tere mukuse attendez Anitite attendez San Martin attendez biso ne wa diable to la pense la municipal ba diable ne biso to zela le fula ba diable frontière sa frontière banga elote pour la moto basa frontière ne biso ba diable municipal ba to yamba ne biyamba ne ba ya to zo bango nyoso mabonda. Merci. Toza salite baraya biso baraya toza salite balobi mala za waya ya makila fali pour papa biende aigle atiki tous les musiciens écart la ministre Didier Lacoste c'est que biso baraya asima Didier Lacoste les 24 Mukuse. Merci. ngani na sabu itaki wa Jibril charge ya tous les voisins quand terrain municipal yawa ndenge to sepela de camp abeta lokwande ti Lacoste pe ninga zo beta quand terrain municipal de camp pe to sepela pe asani yepe afraper taka sa mona mabele de camp pe fa ya ko beta na municipal de camp pe to apela mettre ne pas ape awa de camp peut to vite à beta terrain municipal et taqué à sa mwana mabele Didier Lacoste a invité Patrick Bekam na concert tant que mwana masine a invité na mabele et taqué mwana masima a invité de camp a invité bango et taqué mwana mabele ngande Jibril Moussolo wenge bana ya wenge ya suka ya wera Boumès a saleli pour na obeta concert. Tika TV. Boumès a sa propre na masina. Boumès a sa la propre na masina. Batu bazolinga ba combattre Boumès pour ça la concert propre avec un concert à ce billet 5000. Donc ba na masina nyonso baza pour na ozela la concert. La concert aye baba diable. Bazozela bazozela pour na Boumès. Merci pour na Boumès. Merci pour la concert important. Toyebi okenda aux États-Unis bapesi okutu babillet moko bokenda na ngo pe toyebi te. Mais rapportant moi comme les 30. Ça va pour le 24. Voilà, chers abonnés de Congo Mokili Télévision, tout commence bien et finit bien. Binomoro Bomoni, ce qui a été notre démarche. Même le rôle est moulaïté, mais on a pu quand même faire parler 2-3 personnes pour qu'on soit attention. C'était très difficile. Certaines personnes, vraiment couper sa voix na bangote parce que la tension sera énorme le 24 juin, c'est-à-dire samedi. Alors, restez branchés sur Congo Mokili Télévision, bande retrouver sa actualité. Il y a des événements surtout
ekoleka le 24 juin 2023 awa na kati ya Kinshasa, la capitale de la RD Congo. Voilà, bomoni ndenge nini nango tozalaki na tozalaki na njili kuna na Kimbuta, boki ndenge bandeko balobi, bomoni ndenge tozalaki na kata stade Masina, et nous avons eu l'argent et boki moi quelques 2-3 personnes au balobaki et non du premier dit un grand merci na bandeko nya surtout bazolinga biso Sam Kuku le nécessaire na kati ya Londres, très puissant Sam Kuku le nécessaire toujours pour Sanayote. Un grand merci à Christian Del le basket mon ami, un grand merci à Ezavira Levi, Yahweh Levi, Fashion Police Mobimba, hein, toujours dans les bons habits. Un grand merci à Bandeko Tubalingarangai, un grand merci à Patrick Menayame Nakati à États-Unis, Patrick Menayame, un grand merci à toi Souga Baby, maman formidable, bébé formidable, Koto Zali, un grand merci à Deborah Kamwanya aux États-Unis également. Bandeko tout balingara non du premier Kadi Mabokete double poche moi sur l'équipe de Mibale Belé ba possibilité Ben Willy le Gabonais le plus suspect Bandeko Basé Belé Pablo Kini grand déclarant tous continuer ba partenaire Baroye Belé. Donc voilà, c'est votre non du premier. Je vous aime beaucoup. Derrière la caméra, le réalisateur de cette émission Imak Makengo, équipe Mombakongo Mokili Télévision, nous sommes dans les bons. Ciao. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmac vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.